Tant tozaki na misha na kauka ye azaki danser. Omoni tia continuer na danse wana akomi koyekusa bana mosusu badanse. Biso tozaki koyemba. Mundele atiaki biso na badistraction, bamosusu bazali kokende bascooter, babiloko moko ndenge nyonso ezali kocontribuer na kati edik. Na nzungu biso tozalaka bongo te. Topona biso tozali kotuta. Et puis moi nanga mwasi, a camarade nanga. Na obenga moi nanga mwasi na vandisi ye, na pese conseil na laxi e vindenge ezali. Mais ma maman siko bango pe abana conseil te. Maman so tata ke musa maman pe abimi na ye. Salut, un grand merci surtout na biso de partout dans le monde. Awa toza précisément na Yolo Capella. Alors pourquoi tu es na Yolo Capella ni ne mebiso awa? Toza na question moko mebiso awa eza différence entre maman et biso ya kala na maman et biso ya lelo. Pour ni question wana. Totuni question wana vie comportement tozo mona ya bana lelo, vie façon na manière ya kosala ya bana lelo. Yango pousser biso to mana balabala to meke ko questionner un peu ba maman na ba papa to ye ba différence eza nini entre ba maman na biso ya ko bokola biso ya kala na maman na biso ya lelo sur le plan éducationnel. Alors tokyo banda bongo te sans pourtant remercier équipe technique eza sima na biso. Là je vois ya Dédé, grand merci à vous. Et nakepe na maman GH depuis Angleterre, maman GH de papa Osé Amani. Un grand salutation à vous et aussi au cordon. Les garçons sympas, Brice, je te salue là où tu es. Alors c'est parti avec notre question. Quelle est la différence entre nos mamans d'hier et nos mamans d'aujourd'hui sur le plan éducationnel? Top, c'est parti. Alors, tozana papa na biso awa ye pe azo la biso différence entre ba maman ya kala na ba maman ya lelo. Bonjour papa. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Alors toye na toye a pembe na yo poto eba o établir biso différence. Différence eza nini entre ba maman ya biso ya kala na maman ya biso ya lelo sur le plan éducationnel ya bana? Bon. Na sepeli na question otuninga mais nga naza sociologue on appelle ça réponse wana ekozwa moi distance mulai parce que na makambo etali éducation toza na ba mire mine. Premier mire eza l'état, troisième mire eza société, quatrième mire eza ba parents, cinquième mire ezali hérédité ndenge moto abotami. Na banzo mona ka ba exemple mingi baloba tam soko mona école hôtel bazalaka boye, école hôtel bazalaka boye. Nyonso wana evana na kati éducation. Soki na bandi na premier mire l'état. Chaque éducation l'état efazala. Soko tali batato baboti biso. Neti yo boye epa na biso ko bima lokola koko ya batato baboti biso seke biso nde to boti yo. L'état edaki bango makasi. Apesi bango bandako l'air bazo sala neti yolo na biso l'air batongi yango. Mundela atongi yolo akamati apesi batata na biso. Donc tata na tata azalaki na ndako na ye. Tango aboti bana azofanda na bana ne na ndako na ye. Azo pesa éducation ye moko na bana na ye. Mais biso ba oyo ya lelo totikali nde beritier ya batata wana. Tozana makokita musu ya kosomba ba mapango te. Sikoyo nga na boto ya nga ndeko na nga mususu aboto ya ye oyo kuna boti ya ye okuna boti ya tozo vanda sikoyo esika moko. Na lere toko vanda esika moko wana bédication ya mutu moko apesa éducation ekozala te komi bédication ebele euti epai na epai esangani. Donc, l'éducation à l'État a déjà ya kolongwa. Ce qui n'a lobby sur le plan sociologique, na kati la société tout ça na ba phénomène. Au moins so batu bazo kola, bazaka na ba phénomène moko ebimaka neti lelo to ko benga phénomène kuluna. Et bimi na société à lelo. L'air pe biso to kolaka, to zaka pe na ba phénomène moko biso pe to zala ko sala na bolenge na biso na gijene na biso. Omoni, mais na tango batata na biso mindele bazaki na babilolo kwa ba scooter ba petit chanteur ba ko créer ba biloko moko ndenge na mona biso baza ko distraire biso na ba biloko wana ezake pe ko kotisa pe éducation mususu na kati na biso neti ngana zaki na nga chanteur na ko pesa exemple ya garçon moko ba bengaka lambio tango tozaki na misha na kauka ya zaki danser omoni tia continuer na danse wana komi ko yekusa bana mususu ba danse
biso tozalaki koyemba mundele atiaki biso na badistraction bamosusu bazala kokende bascooter babiloko moko ndenge nyonso ezali kocontribue na kati éducation soki toye kozwa exemple mosusu oyo babengaka éducationnel okoremarke ke éducation mosusu eutaka mpe na makila mosusu ya famille na bikolo mosusu bango baza na mwa ezaleli moko oyo epa na bango ezalaka mpe mwa makasi nakopesa exemple bakoyebi soki ta mosusu bakongo kokaba na bango ezalaka mpasi bakongo babangaka makambo pampamba mokende pa bangala oyoka mongala abangaka likambo te donc influenceaka toujours na kati ya éducation donc éducation soki tobi tosolola yango epai ya moto lokola nga tokozwa temps ebele eloko esali sikoyo différence entre bamama ya kala leta asungaka bango me bamama sikoyo leta asungi bango te moto na moto aza kodébrie éducation na ndenge na ye moko oboti bana otie na ndako na bino ya famille moyo opesa bango éducation malamu eza te mpo bakomi kokola kaka bao bakokola na ndenge na bango bao bakokola na ndenge na bango. Merci beaucoup. Alors totali na baplan wana nyonso na makambo wana nyonso na minute yo place ya mama ekokozala nini par rapport ya éducation ya bana na ye mama ya lelo ekosala vraiment nini mpo assurer éducation mo ya malamu mpo na bana na ye. Mama ya lelo ezosenga azala na chance azwi mobali moko ya malamu mobali wana aza na mbongo mobali wana aza responsable me na banzo ozomona bamama mosusu baza na bana baboti bango kaka na bamapango oyo batata na biso batika ya boti bana place wana siko wana kopesa éducation ndenge nini me mama oyo asungami oyo azwi chance azwi mobali wana azwi ndako mobali wana asombi lopango mobali wana aza boye na babake epai na bango okoremarke ke bato ya ndenge wana na bato baboti na bandako baéducation ya bana na bango ezalaka toujours différent. Mais papa tozomona bamama mosusu ya lelo baza na bazwi mpe bachance wana baza mpe na bacapacité ya bambongo ya bamoyen ya koasime éducation ya bana na bango bien mais tozomonaka éducation ya bana na bango eza bien te par rapport ya nini parce que baza mipesa mingi trop na mosala bazozwa avantage mingi na mosala tozwa mama bangi banda 6 heures akendaki bureau kozonga mama ti ba 20 heures ayebi te bana nsima batikeli kosala nini babimaki bazongaki basi bakende classe basali badevoir na bango nini bana basali na journée tozomona mpe kaya bongo ala mpona kaka bongo koloba nini me na ka ndenge wana ifo totuna pourkui mama wana akomi kobima 6 heures eza mpo na société misala ya biso bapapa neti nga papa nakolamba te misala ezobimisa mwa mbongo ezali ta mosu mwa restaurant mwa malewa boye na boye siko misala na biso bapapa nde eza te ekomi siko poto survivre malamu kutu nga natikala na nga ta na bebe mama akende kobundabunda. Ase mama ya kala bazali kotravaye te mpo bamama kala bazali kotravaye bamama kala baza kotravaye te mpo leta asungaki batata nayebi si yo leta nano apesi tata lopango na yolo alere basali yango batata oyo bazala kosala leta apesi bango bamapango me biso batata lelo leta asungi biso nani yango tokomoti kotika bamama akende osala ata mwaki mama bipupula aya ata na mwa bikedi tolia na ndako mpo biso batata mpenza tala ata na mikolo ya lelo combien de tata baza bachomere leta azosunga te kala ezalaka osilisi classe leta ye moko alukeli yo mosala atindi yo mosala alukeli yo mosala atindi yo mosala kala mingi te oyo batongisi te moko bo soit matete bakamati batindi yo kuna bapesi yo ndako yo bandi ofuta muke ti ntango makambo ekoka papapa lopango etikali ya yo boye na boye alors na biso baoyo ya lelo oyo leta asungi biso na eloko te. Vraiment, merci beaucoup papa. Alors s'il faut conseiller mama ya lelo na ba oba travaillaka na ba oba travaillaka te conseil ne kozala nini pona ba conseil ya liboso il faut tataza na ba moyen pour mama avana na ndako soki tataza na moyen te hein tata kokaka pe koteka te mais mama nde muta kokaka koteka misalo ezomona ezaka koteka tala na bando tambula bamesa na libanda combien tata po abelela oyo 50 oyo boye na boye akoka te mama nde muta akoka ngo ekomi ke lokola mama ya akoka likambo wana yake kosala nga navandi nazwi musalo ya yeke bebe nani abeti yo nakomi koyembela mwana. Merci beaucoup papa, merci. Alors tu es papa mosusu awa wa biso différence na ye entre mama na biso ya kala na mama na biso ya lelo. C'est parti. Bonjour papa. Bonjour maman. S'il vous plaît tokoy ba kombo Kombo langai Francis Badio Mokwano. D'accord, merci. Alors oza a pour établir une différence entre mama biso ya kala na mama biso ya lelo sur le plan éducationnel ya bana. Différence entre bango ezani. Différence ezali ba mama ya kala bazalaki assise et c'était la responsabilité. Ezalaki ba papa nde bazalaki à l'auteur. Ba papa bazalaki à l'auteur. Auteur ya papa ezali il faut azala indépendant. Indépendant
il y a papa indépendance plutôt. Il y a papa ezali musala na ye parce que musala ezali l'un de bonheur. Il y a papa na mokili. Yango moni ba papa bazwaki responsabilité na bango et pas ba maman yango mona famille ezaki assise pour nango. Bon, lelo ba parents ba papa baza kokokate parce que ba papa aujourd'hui sur 100% au moins 90% baza ba chômeur. Donc bon encore besoin responsabilité comment parce que aza indépendanté aza na makokite a osunga famille comment yango moni différence eza yango wana lelo mwana aza komi lukela ye moko mwana aza mineur mais azobima libanda po aluka lipa donc kelasi parent azokoka kozwa charge na ye te yango moni différence eza ke bato ya lelo bazokoka kozwa vraiment charge na bango te yango wana. Alors papa abi différence eza ke mama ya kana mama ya lelo différence ya makasi eza ke papa bazokozwa responsabilité na bango te. Alors si papa bazokozwa responsabilité na bango te sur ce papa yoko conseiller ni na maman na ba situation ya bongo. Bon normalement na ba maman amiye baké différence ya mwasi na mobali ezaka que sur le plan physique. Hein, sur le plan physique, mais dans le cerveau, nous sommes des mêmes. Donc, maman peut est capable de faire quelque chose. C'est-à-dire, que Luka na voix moko normal, ko teka lokola ba maman nyonso ba ko teka, ko kenena ko somba biloko soit na voyage ou ye ozoteka ozolanda ba bénéfice à mike vie ya moto ezaka organisation vie ezali mbongo ebele te po toute vie et vie batu na mokili bakokanaka te tokoki kosala kelasi moko tozala ba titre moko académique mais tokozala na vie moko te nzambe nde moto asala bongo donc mobali ou bien mwasi zwaka responsabilité na so oza na famille il faut kolakisa ke non ke ngai na botaki bana pamba te il faut na sunga bango po na bulamu na bango lobi. Donc tout comme peut maman oza ko débrier ndenge ba maman nyonso ba ko débrier côté kamai eza musala kozala ta femme ménagère eza musala ouais. Merci beaucoup mais tozo mona pe ba parents mususu ya lelo maman mususu ya lelo mobali nakendaka musala asalaka nyonso aza nango na ndako mais akoka kosime responsabilité ya bana na ete éducation ya bana eza tellement détruit akoka koasima yango te na wana mpe kokoloba ni eza mpe kaka mpona mosala ya papa eza malamu te toni. Non, voilà c'est quoi ça devient na niveau ya base familiale donc éducation. Cette dame là azaki raté azaki na soubassement te au niveau déjà ya famille na ye. Yango irresponsabilité wana yango ye amemi yango pe na famille na ye c'est ça azaki encadré te problème ezo boma biso ne eza base familiaux yango nde mutu ezo boma biso ozo pa soki déjà esiko utaki ozwi leçon ya malamu te esiko utaki otirer enseignement ya malamu te okokutana na ba fissure wana ozala na ba raté donc tu seras rattrapé ozala na vide Pour la situation est bon, yo conseiller maman bon ni azana nyonso na ndako. Mobala sala ke nyonso. Mais ako ko assumer responsabilité ya bana te. Na bongo yo conseiller ni maman. Mais non, maman ya ndengo wana ngai soki ngai da ko conseiller maman ya ndengo wana azonga lisu ba rédiquer ye. Akende muto oyo azana bwanya wa yebi ko maîtriser famille. Azakana ye a conseillé à rédiquer pour ceux qui a rédiqué et aux pas c'est car le matériel c'est rien tu peux ramasser l'argent et tout c'est rien ce qui est très important c'est le cerveau c'est la tête ce que ça derrière le cerveau ça d'oiseau c'est fini pour toi donc il faut conscience na yo so conscience aux artères à terre aux artères à terre surtout ba maman oyo ba commercialisaka nzoto na bango mais voilà c'est absurde c'est grave hein? Pour moi si na mayele pe ko kozwa quelque chose pour ça mutolo kolanga oko sa na bwana na mayele oh yo tangaki wala ndambo oko kozwa
mais soki otieka keno ngai mwana mwasi mobali akoya akopesa ngai mpo ngai na ya mwasi mais wana eza pasi wana okotourne en rond mpo basi bakanisaka ke ntango mibali bakolanda yo ebele oyo bango moko balandaka nga mpo na kitoko mpo na non bomikosanaka basi bamibali wana oyo bazwaka bino babetaka masolo ye aza nde kaka moto ya masanga mibale ye soko osombi kaka kabelo telefone ozwi ye ata mobali azweli yo ndako mobali mosusu akozwala yo ndako mpo ta mosusu azokoka kosala oyo alingi te esika ozali yango azweli yo ndako mpo atya yo aleka mpo azwa yo akofutola yo ndako 2 ou 3 mois 4 mois nsima asundoli na oyo soki azwi eloko ye alingi basi nde bozalaka na discernement te soki mobali akolinga yo. Alors merci beaucoup papa tokomi na suka merci beaucoup. Et comme ma question na biso ezo concerner ba maman to pousse ba maman na biso po to tourner kaka motuna la différence eza nini entre ba maman na biso ya kala na maman na biso ya lelo sur le plan éducationnel. Bonjour maman. Bonjour. Oza malamu. Naza malamu. Tolingo c'est la biso différence. Différence eza nini entre maman na biso ya kala na maman ya lelo sur le plan éducationnel ya bana. Ba mama kala na ba mama sika bana baza éducation monté. Loka biso ba mama kala bana biso baza éducation oyo ya biso ba mama ya kala to lakisa bango nde ndenge yango na bana biso baza nango. Mais bana ya sika o bana biso baboti baza pe éducation moko eza ndenge biso ko na bana biso ya kala te. Alors yango eza basé sur nini pour une éducation ezo kokana te. Base eza nini? Base biso ba mama tozalaki soki ozo sala musala obengi mwana wa mwasi ovandisi ye obisi ye tande nazo sala omoni nazo banda boende nazo sala osombi pondu na yo bandi otongoli osukoli atamba misato atamba mine po pondu na bazelo ba makabebele osukoli yango otuti otina moto olambi mais ba mama ya sika bango batutaka pondu te yake kala wenze asomi pondu na wenze atongoli kana wenze akaningi kala wenze sukolo kana wenze bama ya saite wenze wana kaka ndinga uta na wenze alambi ayo na mbama atina nzungu biso tozaka bongo te sopona so to ayiko tuta et puis mwana nga mwasi a camarade nanga na obenga mwana nga mwasi na vandisi ye na pese conseil na laxie vindenge zali mais mama siko bango pe abana conseil te mama so tata ke musa mama pe abimi na ye mwana batika na ndanga sa musa mwana pe mama ke papa ke ye pe ali abimi na ye yango wana éducation biso ba mama kala na ba mama ya sikoyo bana biso ezande mote. Alors s'il faut ya conseiller ba mama na biso ya lelo conseil ni oko pesa bango. Conseil na ko pe bango. Conseil kaka mama zala mama. Mama oyo aza mama moboti mama oyo ayebi ke mwana nga lobi ya mwasi eza veni na ngai lelo so na ko mobange mwana nga mwasi na nzete na nga na kosimba. Ko benga mwana mwasi comme c'est camarade na yo. Pese conseil lakisa evi ndenge ezali po so lakisa evi ya malamu ndenge ezali akozala pe malamu so lakisa evi ya malamu te mona pe akozala malamu te lelo oyo bamama asika bakoma ata alambaki soki amoni 15 16 mobali na ye pa bimi na ye songolo so papa na bino aye biloko wana yo servi papa na bino papa mosusu akolia te soki mwasi na aza batato ya mbelo ya biso ya kala akolia te soki mwasi na ye aservi ye te alors ngale na yo servi mobali na efuna vana pembeni wana azolia nga mpe nameki mwa moke kaka mpo na nzala te me nameki kaka moke mpo mobali asepe akolia yo oza te mobali aye mobali mwasi aza te mosusu aolia mpe te le ya bimine mpe akei kuna akokuta mwasi mosusu azokoyamba ye na ndenge ekoki akokima yo akoya te. Merci mama so nalandi yo mingi ose base mingi na kobima ya bamama bamama bazobimaka abimi nsima mwana mpe abimi mama abimi atikotika babiloko papa aservi te alors nini ezosalaki bamama abimaka bongo. Bon nayebi te mpo biso batango ya kala mobali tomoni yo mpo oza ndako te yo mpo oza na balabala na kwe wi ngai aza na kwe mpo nazoluka ndenge nini nakobokola kolesa bakoko na ngai ubie mwa bano naza na bango mais mama ya sikoyo ya kovana kwe te avana na kwe bo alekisa air non ya kolesa air te ya kolesa air nde na bar ubien ya keke pare azobeta biere na ye ngai navai na kwe nazobeta moi na vana na kwe mpo nayebi na pokwa bie eloko nakozwa ata nazwa mingi te na pokwa bana na balia ya bie nakela na bar kuna nakozwa basheri bondo oyo bakabelanga mais eza bongo te mama ya malamu fo vana na ndako ezala te ovandi malamu na ndako na bana nopesa bana conseil surtout bana basi
benga mwana mwasi comme c'est camarade na yo pese conseil mama tala vie eza boye po okoma na place onga na komi il faut sala boye il faut sala boye po koma esika nga na komi wana okozala malamu na bana na yo so mpe mobali azali okozala malamu na mobali na kolingo mingi mais soki ozali mobali abimi yo bimi aye mpe abimi akomela nga mpe nakomela na nga esala nga nini esaleloko te okokóma na bambula bamama babotaka biso bakóma te fo mpo okóma na bambula fo kanga motema lelo okundi mobali na yo olobi bien mobali akundi yo bovandi malamu soki te vi ya bana ekozala yango kaka bongo. D'accord, merci beaucoup maman pour la réponse na. Alors tu es super maman mosusu comme motuna na biso ezo concerné kaka ba maman pour ça c'est maman mosusu pour apesa biso différence à établir biso différence nini ezali entre maman biso ya kala na maman na biso ya lelo. Alors tu es pas maman na biso. Bonjour maman. Bonjour. S'il vous plaît, le pape un peu mon makasi. Bonjour maman. Bonjour. Est-ce qu'on peut établir pour la biso différence entre maman na biso ya kala na maman na biso ya lelo na po etali éducation ya bana sur le plan éducationnel ya bana? Différence c'est que ba maman na biso ya kala vraiment bazaki kozwa considération bana na bango et puis bazaki vraiment na patience ya kovivre na bana esika moko kolandisama vie sociale ndenge ezalaki ke mwasi avandi na ndako kobanda ntongo ti poko ayebi ndenge nini ya kokontrole bana na ye ayebi ndenge nini ya koedike bana na ye kosukola kolamba kokontrole nzela ya classe ya bana eza kosala bokese esala bokeseni makasi na bamama ya lelo. Alors ce qui différence ezali eza sur le plan social. Ce qui est vraiment différent c'est ça sur le plan social pour na pas bazo sala te pour na pas bazo ko assumer responsabilité na bango te yango wana causer différence wana. Bon d'autre part eza cause mususu yango wana po ba mama bazozwa temps vraiment ya kovanda vraiment na bana pendant la journée te ba mama baza kobima kobanda tongo kozonga butu de fois temps mususu ayebi te mwana akendeki classe to akendeki classe te. Bon ozomona ke ba mama pe mususu bazobala avec intérêt azozwa penza osege penza libala penza po avanda penza po contrôler penza bana penza te. Alors malgré tout malgré situation wana nyonso yo conseil nini conseil no ezani pour maman ya lelo basala nini bameka kosala nini ata situation ngo eza difficile ata social eza difficile bameka kosala nini mpona koassire responsabilité ya bana bango parce que bana baza avenir ya lobi bango nde bakozala bakozwa bango en charge lobi. Alors mpona nyonso wana basala nini mpona koassime responsabilité ya bana bango malgré tout? Nazosenga na bamama bazala kaka na patience quelle que soit ba situation difficile mais bazwa vraiment en considération libala na ye azwa bana na ye ayeba ndenge nini ya koedike bana na ye kolata kotanga klasi bayeba mpenza kolakisa bana ndenge nini ya kolamba koyeba kolamba. Bon bana vraiment bazwa vraiment éducation ya malamu de la part de baparents na bango bamama. Est-ce que cause mosusu ya différence et cause à la vie ya parité te parce que le témoin maman bazo la parité balingi tellement ba travailler lokola ba mibali balingi ko travailler lokola ba homme pourtant on va ko travailler lokola ba homme te bango rôle na bango eza ko zanda ko simer responsabilité ya bana raison monsieur eza parité te. Bon oui d'autre part eza raison mosusu po omona ke ntango ya kala mama azalaki motu avandi na ndako papa ake mosala fin du mois eye mama atie provision na ndako atie mwa biloko mwa fufu mwa nini na kati ya ndako ayebi ke na ntongo akolamuka ake wenze aye alambi avandi mpona bana azokokontrole éducation ya bana mais pour le mama eza esu bongo te mama aza oblige ya kobima ntongo kozonga butu azozwa contrôle mpenza ya bana te ekozala cause mosusu ya. Est-ce que eza kaka obligation ou bien eza mpona envie mpe ya basi? Nous tomona basi bazo comme tellement envie ya parité à travailler à kokana mwa mobile po tomona mobile na mwasi baza poste moko mwasi azowela poste na mobile ye mpe akoma kaka na niveau ya bana mibali cause mosusu eza yango wana te mpo na nga namona cause eza ke
basi balingi tellement parité bakokana na bana mibali ye éducation ya bana etali ete ye nde parité aza nde ndenge moko na mwa mobali cause mosu eza yango wana te. Bon, eza impossible mwasi okokokana na mobali te mpo ezalaka etikala kozala te de mokili ekelama nzambe akela mokili mwasi jamais okokokana mwasi ifo ozala soumise kaka ifo ozala kaka na se ya mobali kaka donc jamais ata osali ndenge nyonso okokokana na mobali te.